Distraction, non, distraction, gauche, distraction. Yo moko maman ya bana, mikera keka kaboye, ya kufi boye. Mais bon, ça n'est pas le côté bon, la vie de prière. Mais t'as la belle vie. Belle vie. À quoi m'a aidé ndekete? Mais comment quoi m'a aidé ndekete? Ndako ya papa na biso Serge. À quoi m'a aidé ndekete? Oh banda bota ma quoi m'a atika quoi m'a aidé ndekete? Ma quoi ngo ndako libala. Mais tant avant de la bité, ngai la belle maladie au thé. Comment la kimuko na nga na kata ndako libala maladie o ya? Il faut na luka basala nzambe. Au moins le gars nga biso bana basi ba jeune fille de soki butobali to trop de distraction. Mais belle va le jamais. Maladie on nga na bela te. Il faut na luka basala nzambe. Il faut. Na bela te. Il faut na luka basala nzambe. Il faut. Tout le monde luki papa na biso ya nzaou. Passer nzawa bondeli bondela 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 bondeli. Marie-Jeanne eko ko eko lo ba vérité. Abeza ngai te. Eza yaya na nga bongos mutatinda kinga. Ah papa bongos. Pona nini po papa Serge abali bomengo nyonso ya papa Serge eko kende na famille ya mwasi. Na la biso eza bongo. Oui, combien de fois papa Serge a bino na valeur? Oui, combien de fois papa Serge a contribué na vie na bino? Donc quand on a un film, quand on a film, les lopes ozana couple brisé et moi neye. Yo tali film té. Quand on a Bel Air télévision, landa programme les présentation ya Martyr. Tu parles de mariage. Les présentation ya Martyr na biso na nini na Bel Air télévision. Et lobi bokozwa maman Daïdi. Extrait ya film. T'as la film quand on a Bel Air télévision. Merci beaucoup. Je parle d'elle avec beaucoup de regrets. La sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité constante. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? Hein? C'est ton temps ouvert sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans... Je parle d'elle avec beaucoup de regrets. La sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité constante. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy. Je ne parle même pas du serviteur. Pourquoi je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? C'est ton temps vers sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un si tu ne Otika nzambe moka juger basali na bango. Mike tanga tchaki conseil, est-ce que Mike a bengaki ba conseil na ya kokufa? Aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle.
Et tu t'es fait est-ce des que pas adeptes que bateau en pour recours commencer à insulter les gens, les silencieux. na stratégie na abe a téléphone avec ça. Je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, biso Moïse Mbi avec vous ça essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas- ba frère na biso ba galia no soki ba nani ba Ça a été yaki wana. dans tous les Ba sens. bise ngape fona Et tout zo le monde ngata a compris qu'on parlait de papa religion. na biso fali pour pendant ça pena vie na ngawe ranson peut-être même Pourquoi cette na frère na méchanceté? so Bill Clinton. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de pays, ça dépend heure, place union surtout besoin mi batutu balingara famille libota biso peto lingara bino et batutu balingara Poutine de l'écriture. En tout cas, likez, commentez, s'abonner, partager et ça vraiment et que ça la biso plaisir place union surtout besoin. Famille libota oye, famille libota focus, famille libota toujours on est ensemble donc ba biso na nzungu na biso na congélateur na biso biloko ezanga raté ba nzungu na biso ezanga toujours na biloko et to moni lelo maman comme les sous couple croisé ba bi film biso lelo na excuse kala mingi te awa bozozwa kala mingi te bozozwa awa présentation ya ba acteur donc ezokota kala mingi te awa like kota na Bel Art télévision kendo kota la couple croisé otika kozala jamais dessus na kati ya Bel Art comme actualité benganga biso lelo tozolobela makambu ya film na biso couple croisé et puis tozolobela makambo ya passer na biso mai kalamba ndenge ezokende ezozonga tolobela ngo et puis tokolobela lisusu pas déclaration de ton moni grand mopa au kofi olomido pas déclaré na ndenge ne yango vraiment tozolobela awa en tout cas beaucoup plus ko kange miso pona yo mon côté partageant ngo et que ça là vraiment biso plaisir place nous surtout vos amis là je dis un grand merci à Poutine de l'écriture Belle Vie télévision maman Morote maman Raigoshi maman Thioma YouTube studio na bango un grand merci à toi Dongolé Sanzamba Versa merci à Odette Lesa maman la Leslie un grand merci à Niki Lesa et Mifi Lesa motema papi Irène qui a luta motema Richard Nadine qui a luta pourquoi pas Jocelyne qui a luta Karine Zanga Patricia Branco agent César Moko Adajo Lubanzado et Turki Luanda Turki Paris pas wapi Rosie Mengazali Bibi Chumusamba ipupa décoration babi mtona posa décoration à Kafou Bibi Chumusamba zawana vraiment merci à le roi célèbre Christian Ngoma un grand merci à mamita Dina Lama ma chérie à moi si un grand merci à maman José Lusadisu un grand merci à maman Aningo Yamputu merci à maman Aniba Super merci beaucoup maman Ewine la grande H maman Sakina et merci à maman Gina Mabiala un grand merci à papa Alain Godard et papa Nabiso Godard Eliko merci à papa Alain Guy vraiment là je dis un grand merci à Général oui vraiment bonsoir et merci beaucoup à Dipiné et bah surtout bah c'est la famille Bota oh famille Bota focus vraiment biso tout total la film la biso aussi total la fin film la biso nani atali comment na titre film na biso no tout cholanda mariage triqué o wape aussi la to moni mariage triqué modèle ni ezalaki ndenge maman na biso Marie Jeanne Bololé na papa na biso bongo façon nini oyo ba se comporter et pas ya Belle Vie et pas papa Serge
tala moni mama moseka kozanga kobondela tala nde baleli yo mwana tala nde bazweli yo mwana pa Marie-Jeanne na bongo mwana keyo kaka boye pona nini obozaki na vie de prière de distraction nomi distraction gesho distraction yo moko mama ya bana mikera ke kaka boye akufi boye mais bosaleli yango eloko te bolande la vie de prière te mais tala belle vie akoya maeda ndeke te makomo koya maeda ndeke na ndako ya papa na biso Serge akoya maeda ndeke oyo banda bota makoya atika koya maeda ndeke te makoya yango na ndako ya libala metanga vanda tala bite ngai la bela maladi yo te koma na kimukona ngaka na kati ndako ya libala maladi yo ya il faut na luka basala nzambe omona loko ezanga biso bana basi ba jeune fille lelo soki butobali to trop distraction mais Belva lobi jamais maladi onga na bela te il faut na luka basala nzambe il faut to mona loki papa na biso ya nzau pasa nzau abondeli Marie-Jeanne eko koya eko loba vérité abeza ngai te eza yaya na nga bongosi mutatinda kinga papa bongosi pona nini po papa Serge abali bomengo nyonso ya papa Serge ekokende na famille ya mwasi nala biso eza bongo obi combien de fois papa Serge azwa bino na valeur obi combien de fois papa Serge a contribué na vie na bino. Mais comment bino moko koma na imagination que non eza bongo te papa Serge mbongo wana libala so ndenga bali belle vie mbongo mengo nyonso eke pas belle vie. Donc il y a pesa ka Marie-Jeanne likasa so Marie-Jeanne atina biloko yango eboma miker. Mais tout le monde n'est pas belle vie et raté quoi si belle vie maada ndeke. Yo mtosu bako tala no film te. Kota tala film. Lelo pe o ezana bo couple brisé yango aneye. Yo sali film te kota na Bel Air télévision landa programme lelo za présentation ya barter lelo za présentation ya barter na biso na nini na Bel Air télévision elobi bokozwa extrait ya film tala film kota na Bel Air télévision tala film okozala jamais awa otika kozala jamais dessus okota la film na Bela okozwa quelque chose na kati ya Bel Air télévision na publicité est-ce que bato wana ntango ya benga bango mpo baya kolia bana bato to ndenge nini oyo biso tolingi tolobela l'émission oyo tokozwa ngo eza malamu te. Comment on saka na personnalité basala nzambe boy. Comment on saka na personnalité basala nzambe. Basaka na basala nzambe te. Basaka na basala nzambe te. Basala nzambe ba aza musala nzambe otika musala nzambe. Botika nzambe moko a juger batu na ye. Et non biso ne to juger bango. Toti kanzambe mo ka juger passer à Mike Kalamba a juger ba Weranson. Pour déclaration passer à Mike Achali ça fait mal au cœur. Collègue ne mo passer à Moïse mbi ene mutaza ko accuser na makambo nyonso tout boy. Ngana na mingi olobate. Ngana na mingi olobate. Biso na bino tozolanda déclaration ya pasteur Mike Kalambai. Vraiment merci beaucoup ceux qui vous s'appelle l'émission oyo, liker, commenter, partager, s'abonner et que ça la biso kaka plaisir. Comment l'émission pour na moko te so linga mona suka ta l'émission s'abonner, partager et que ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga, monter ma maman Nassi. Merci à Tito da Costa, mauvais propre. Et merci beaucoup à Jana Banaka, Motema Rodrigue Bangala, na Italie. Merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium et Kilo à Congo di Fabele.
Merci beaucoup à Nenen Zimbi la brésilienne Doris Mamani qui sont la patrona. Merci à Rosie Mbouyi. Merci à International Kabobo, International Christelle Ngoussou. Merci à Armeline Itumba. Merci à Rosie Mbouyi qui sont la patrona. Merci beaucoup à Patiti Tengemis Margot la patrona. Merci beaucoup à Nick Bams de Brazzaville, Chico Sana. Et merci beaucoup à Tonton Grace. Ceux qui n'ont pas besoin de trop Balasima. Bye bye.